na bino bandeko balandi ya Congo Millennium na yebi ke bozali penza ebele boso ya baetando ya bino kolanda émission na bino l'invité oyo ezalaka présenté par mwana mboka Tatiana Osango oyo penza mingi to sepera penza kosola matali politique na kati ya République démocratique du Congo biso na bino tomekaka un peu kosombiti nya makanisi koluka koyeba nini mazali kolekana tope mayo mazali penza bo bolongo banite tozaka na bino wana na émission oyo nde epesaka bino penza ba précision sur yango kasi pona mokolo ya lelo toyambi pona bino mwana mboka Edi Maziku na ye penza tosombiti nya makanisi par rapport ya mazali kolekana nungu toyokaki te yango tongi tosola penza awa elongo na mwana mboka Edi Maziku. Voilà, mbote na yo Edi Maziku. Mbote ndeko Tatiana na Congo Millennium nyonso. Président Edi Maziku lelo penza tomoni yo kangi penza drapeau na bino tope bende na bino ya IDEA pona elakisi nini? So moninga lelo na drapeau boye elakisi esprit militantisme, donc esprit militant et que ils ont déjà bassine, il y a victoire, ils ont déjà bassine, il y a changement, ils ont bassine, il y a alternance. Donc, biso nentolobagana banda IDEA, Union démocratique africaine originelle, eza parti politique ya munene na mboka oyo, eza parti politique oyo, eza na kati ya Alliance des mouvements du Congo Otobengi AMK ils ont soutenir candidature à Moïse Katumbi Chapwe. Donc si au moni namba drapeau o ezaka esprit ya mobilisation ya ko yebisa peuple que le 23 décembre Tozasuna Kabila te, le 23 décembre to se souhaiter ba joyeux Noël sans Joseph Kabila. Donc donc ezaka c'est la fin du temps. Donc le 23 décembre les amu PPA Sika makambo ya Sika. Donc bazo préparer déjà ba carton na bango, bazo déjà ba valise na bango pour la passation à pouvoir. Donc êtes-vous sûr parce que déjà nungu ezali mwana mboka Moïse Katumbi bako funda ye likambo penza ya passeport o ya azali kotambo na ona bamboka ezali passeport moko bo elongo banite mwana mboka Moïse Katumbi bako funda ete ye penza parmi bato yo ba lie mbongo ya baimboka na République démocratique du Congo ye pas faire partir mwana mboka Moïse Katumbi ye pe azalaki parmi bao pe bazalaki na majorité présidentielle bao bakaboli penza tango na bango nyonso ba lie mbongo ba nyokoli pe batu na bandenge na bango alors penza ba diaspora moi nungu ezali bakolinga penza kondima komba ya Moïse Katumbi te or bino bozaka na sima na ye bokoliki ate kosamba parce que ekosimba pour le 26 sawa tokozela ye aya kosamba na République démocratique du Congo na maimanso bazali kofunda ye mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe aza kobanga koya kosamba te mwana mboka Moïse Katumbi soki ba convoqué ye étant prévenu libre akoya kosamba oyo tout bazo saleza ba tracasserie judiciaire pona ba distraire opposition pona ba empêcher mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe à se positionner na candidature au la présidence de la République mais tu comprendre que kobanga échanger cas oh nyonso bazo sala les ali ba tracasserie biso tolobi lelo tondimi ko soutenir Moïse malgré que asalaki ndenge bozolo ba asalaki na gouvernement ya Kabila mais bomonaki résultat ya misala na ye bomonaki azalaki mutali boso oya boyaki troisième faux penalty donc tango muta boy déjà troisième faux penalty ça veut dire que azali na besoin d'alternance ça veut dire que bolandaki message na yo apesaki na meeting alobi na kisasa bato bazo souffrir ye akoya na ba emploi ye akoya na solution ya makambo ya ba pasi ya ba courant. C'est clair, tout ça on a besoin d'alternance dans l'opposition. Oh, tout ça on a besoin d'alternance. Pourquoi? Parce que Kabila a détruit ce pays. Kabila a plongé ce pays dans une profonde obscurité, dans une misère absolue. Donc, Babengalaki Mobutu azalaki dictateur. Ngala moni ke ba yote la biso susu la plus sévère dictature. Babakisi passe les colo a passé. Yangwana avec Moïse Katumbi, avec Ensemble, avec Alliance des mouvements du Congo, Tondimi comme Moïse Katumbi, na magistrature suprême. Pona epesa biso bana mboka alternance ya sika. Po epesa biso bana mboka makasi ya ko s'exprimer. Po epesa biso gérance ya sika. Yango tolobi
mwana mboka Moïse Katumbi akobanga koya Kisasa te. Akobanga l'état te. Mais tolobi l'état atika ko fabriquer ba pièces judiciaires pour na ko clouer mwana mboka Moïse Katumbi. Mokolo ba ko benga ye étant candidat prévenu libre akoya akosamba parce que jusque là il n'est pas encore condamné. Jusque là ba makamunyo so wana bazolo ba contre ye au passeport wana ezali montage ya gouvernement sortant ya Kabila ya misala mabe ya bato ya Kabila. Nango kolobaka gouvernement sortant jusqu'à présent tozana na bango. Tozana bango bazali sans mandat. Bazali sans mandat yango nazo yebisa ba opposant na biso nyonso. Ba député na biso o ba ina Assemblée nationale, o ba ali na opposition, ba oyo bazali ko gérer ba institution. Ba démissionner parce que gouvernement oyo azali fin mandat azali illégitime tout le monde était ordonné na ça et moi je vais même plus loin azali sous na pouvoir ya organiser l'élection parce qu'azali illégitime donc ce qui a même sur la élection c'est que l'élection que ça l'a apaisé parce que quand on parle des élections on doit parler simplement des élections. La biso des élections ils apaiser libre et transparente. Ce qui est élection comme libre et transparente, ça veut dire qu'il y a autre chose. Êtes-vous sûr que ndenge zabo penza maponomi bino penza ba ensemble penza bokolonga maponomi parce que il faut qu'on se le dise na minute déjà ndenge zabo na chango kuna to signaler ba diaspora que retrait de formulaire au BRTC le PPRD à la chango donc prêt pour la bataille bango pe balobi donc bataille électorale bango pe ba commis déjà prêt. Est-ce que tango bango pe kuna ba kolobate tango bino bozo kanza kwa bango bazolala bo kanza te bino bokolonga bango pe kuna bazape ko se préparer hein malgré ba machine à voter ba machine à voler na bango o bache mais bosi bondimi yango peuple toko kene na bango na ba élection toko kene na bango na ba élection peuple azali préparé pour na ko sanctionner Kabili Mobimba. Bakomona kanda ya peuple ceux qui toke na ba urne bakomona kanda ya peuple bakomona ndenge peuple aza ko s'exprimer makamuna bango etali bango te o baso ba fiche o basala banini etali bango te menga nazo kanisa ke bandeko wana ceux qui baza ba congolais il faut bayoka soni ya régime oyo bango bazo soutenir il faut bayoka soni ya cause o bango bazo défendre loko bakoyo ko défendre te na mitema na bango bayebi peuple oyo ya lelo oyo akani ko sanctionner Kabila na gouvernement na ye nyonso azali sous na besoin ya polo te pe tozo yebisa peuple soki ba elibino polo ba elibino soso ba elibino masanga bo lia bo mela bo voter bango te parce que soki bo voter bango ba ye ko bebisa ba ye ko bakisa sous passi parce que toza déjà na passi ba bakisa biso sous passi le kolo a passi donc musala na bazo sala e musala ya pamba ensemble to remema Moïse Katumbi le 23 to se souhaiter ba joyeux Noël il y a 2018 sans Joseph Kabila. Si awape mwana mboka edi maziku tolo bape na ensemble pe moi to ebite bino pe bokom lokwa bato ajale loin po tolo bate bino pe na ensemble boko pesa ka bato mosolo na ensemble to pesa ka bato mosolo te bato tu baye a ba pesa bango mosolo na meeting ezaki organisé na chango kuna mosolo ekabola na pesa ki bato mosolo te biso za lokola bango te po muto se déplacer faut ba pesa ye masanga faut ba pesa ye mbongo biso eza esprit patriotisme bato ba se déplacer kana esprit ya militant na volonté que bon na lingi mboka échanger na lingi na kinoko yoka maloba nini Charman Moïse Katumbi alobi pour na peuple na ye donc biso eza lokola bango te o moni ebele ba ya ba ye pour na mbongo ba ye na mbongo te ba ye na mbongo te ba ye pour na ko défendre cause ya Congo. Parce que la cause du Congo est de réunir biso nyonso o to na posa alternance o to na posa changement na mboka oyo. Merci beaucoup mwana mboka Edi Maziku sika toso la penza pe maimatali UDA bino pe bozali ko se préparer le lenge kani po na ba élection. UDA eza structure à monene structure politique ya monene toza ko se préparer en conséquence pour na ma candidature ya Moïse Katumbi et ko soutenir de façon que le 23 Congo et Lamuka na président lokola Moïse Katumbi yango moni idea akoti na ensemble au tozali na plateforme ya AMK Alliance des mouvements du Congo toza biso mokote ba parti eza ebele biso nyonso to sangani to sangisi mayele pour na to soutenir candidature ya Charman Moïse Katumbi Chapwe.
Mwana mboka Edi Maziku toko lobaka ko toko lobaka sitango tozota ape na mwa mopandi penza toko ebate parce que lelo to sola pe matali penza ozo sala pasi mingi na ville province ya Kinshasa awa gouverneur a lancé mbela apesi mbela mokote il faut ba taxi nyonso o etambolaka na nzela ekoma na couleur ya jaune kasi baike basi batiaki déjà ba jaune ba bleu ba taxi misusu bakei balobi te numérotation il faut n'hôtel de ville yemoko gouverneur abimisi te ezali $5 pour na kozwa numérotation mais hier wana ezali penza source ngai moko nde source nakendaki na commune ya Kalamu pour na kendo za numérotation na nga na $5 nanga on nous dit que poto zwa numérotation ana il faut $20 apport moi likambo moko oki koloba penza na likambo wana po ezape likambo ezotungisa ba chauffeur. André Kimbuta aza parmi ba ennemis ya peuple. Aza na ba préoccupation et belé oyo akoyi kosala na mboka oyo. Ba poubelle eza partout azo ko bongisa te. Ayeka na tracasserie, peuple azo souffrir. Peuple azo mona pasi. Ole ba régler dans nos problèmes à peuple, ba régler te ba yeli sou na pasi. Donc ba yena forme mususu ya escroquerie. Bazo déranger peuple. Et comme même Nanzela, bateau, moto comme kolinga soko sa voiture n'était parce qu'akuta. Et puis bateau bango bache Nanzela, ce sont des incompétents. Ba musu ba ebo tangate. So pese document azu atali karaboy. Azongi se le to akanyo na kana ikarapo pesa yembongo. Ezalaki $5 ba comme sango $20. Bon $20 yango ezokende na mbongo yango ezokende na ba poche ya nani. Mbongo yango ezokende na ba poche na bango ba sombela basi na bango bandaku ba voyager na ba première classe ba sombela ba cigare ba sala kolela bibembe pona ba bien na bango. Peuple azo profiter de l'autre côté. Peuple congolais André Kimbuta aza illégitime. Aza na ba préoccupation mususu wa koko sala pona intérêt à peuple. Loko azo sala ngota azo tracasser peuple, ça veut dire que c'est un ennemi numéro 1 ya ville de Kinshasa wa alingi peuple te. Donc aza illégitime, ceux qui alingi abongisa nde peuple. Alongo la tracasserie déjà tozo souffrir pas c'est l'équipe. Bato bazo liat bien te, bana bazo tanga bien te, tozo tambola bien te. Aye suzuko bebi sa circulation embouteillage est commis, ba teli biso ba soda o baza ba agent pardon o baza incompétent o ba yebi ko tanga te o ba na lokoso ya mbongo na mbongo ngo bazo zwa. Soki zo koma na bureau tozo yeba te. Soki bazo sala ngo nini tozo yeba te. Bon sikoyo bokoyi na peuple oyo ti wapi. Mwana mboka Edi Maziku to silisa émission na biso ya mokolo ya lelo na motuna moko penza ya koluka koyeba po lelo stratégie esi échanger hein soko meki mwa moke teo kende penza oloba mabe ya président de la République ba otumba yo ko banga teke ba tumba yo bongo awa to fingi président de la République nga biso na kata idea toza peuple discipliné toko utiliser kaka ba moyens constitutionnels pour manifester kanda na biso azali fin mandat soki balobi mutu aza fin mandat bofingie soki balobi mutu asali malamu te bofingie soki asali malamu to kobetele maboko opposition eza kaka wana te pona ko critiquer pona ko loba non opposition eza wana soki Joseph Kabila wa azali fin mandat azali président sortant asali biso musala malamu to kobetela maboko mais soki asali musala mabe to loba asali musala mabe na kofinga pona nini na kofinga te na fingi André Kimbuta te na fingi autorité mon côté les autorités au ba légitime to respecter bango to kobetela bango maboko so bazali musala malamu mais so bazali illégitime bazo tracasser sous peuple to lingi kobetela bango musala maboko. On n'a pas insulté Kabila ici. Ah, to fingi Kabila te, to sepeli na misala ya gouvernement na bango te parce que ba gérer mboka oyo mabe, ba gérer mboka oyo na kiyanke. Ba comme si peuple ennemi na bango, ba comme si peuple moyini na bango, peuple aza moyini na bango te, peuple aza na mandoki te. Hein? Toi peuple asiliki bino boche mandoki, peuple aza na mandoki te, bo pesa peuple kimia. Awa to finga kate, awa to za discipliné. Awa to finga kate, awa kaka to za ko se référer na mibeko ya mboka na constitution. Soki to ko marcher parce que ça prévu na loi. Ceux qui te loba bineti bino presse to loba na bino parce que ça prévu dans la loi mais to fingité to ko finga répéter jamais to utiliser kaka ba moyen constitutionnel pour dire non à Kabila. Voilà, nous voilà arrivés pratiquement à la fin. Il y a émission la biso l'invité à Mokolo Lelo. Ce que zali na message moko esengel na yo au lancé na bayi diaspora au bazo landa biso par rapport ya combat oyo bino na ensemble bozali na yango. Tozo senga bande ko diaspora ba soutenir biso o toza na terrain. Balemba na lutte te tozala na unité tosi tolobaki yango na lutte oyo tolobaki politicien oyo akoti na opposition oyo akoya kozoba lisusu peuple akokuta biso peuple na nzela
akokuta jeunesse o na nzela bakokosa lisusu biso te lokola bandimi ko sangana na biso lokola bandimi to sangana pona to bengana kabila to sangana ya bosolo oya ko sangana na biso na lokuta après atiki biso akokuta biso na nzela yango to yebisi diaspora biso to na terrain bo soutenir biso bino bo sala na bomoko to sangana to sala na communication to sala peuple moko force moko pour un seul but chasser Kabila au pouvoir. Merci beaucoup président Dimas. Merci, je vous remercie beaucoup. Voilà, nous voilà arrivés vraiment à la fin. Il y a une émission à Bisso l'invité à Mokolo Alelo. Et c'est un qui pour l'anga que vous allez et belé scotché branché. Topé ça va mbote ndenge zalara. Topé si vraiment mbote na number 1 ya Congo Millennium. Yé to bien araye na combo ya Ricky Di Benzi le number 1 Bisso to betali solo Congo Millennium lelo. C'est grâce na yo. Et aussi à maman Jolie Di Benzi l'angouli posa maman ya solo yango to bengi yongouli. Merci encore une fois éternel champion Bobili Banga du siècle. Champion à Magoucho Sango, il n'y a pas deux. Il ponte sec toujours. Merci à Os Osango, les patrons. Cécile Osango, pourquoi pas aussi. Fifi Songo. Mireille Osango, Madin States. Yarabongo. Eric Lusandou, le noble, moi, na bandal, il y a solo. Merci aussi à Cécile Osango, Moté, mais à Serge Katembo, c'est-à-dire Ekomaki. Et ça là qui veut bien. Merci à tout le monde. Boza tellement ébélé de Gol, ma vie à le roi, Moté, mais à la reine Agnès. Pourquoi pas aussi remercier et souhaiter joyeux anniversaire à Guigui Kabouya, cité des Oliviers, Bobby évangéliste et Motonan Djambe. Merci à toi, Jires Mwanda, pour Nabililis Koya Koché, donc il y a Bombé. Merci à toi, Bobby, vraiment toujours excellence dans le travail. Merci aussi à Lebo Leader Mogrosso, Bobby, vraiment Yazaki, Namo Assistance Lelo. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Soki Nzambe Azongite, retrouvez-nous prochainement. Merci aussi à Madame Mengi Bijou, Bobby Moisi à Pembe. Merci à toi, Bobby Idea, Masolong Ming Ming Yangwana. Et aussi, nous saluons la présence de Chimène Mango Lopez, Bobby Moisi qui toque. Merci à vous. On se retrouve prochainement. On a numéro Moussous. Allez, au revoir.